yango mpo na nini mwana mobali oyo bokobenga ye ange de la mort. Mwana mobali oyo bokotia ye mokumba nyonso mpo tomoni mpe makambo asali, me la brine nde ye nde moto ana contrôle tout. C'est la brine. La brine ye nde contrôle tout à détruire Jani. Na même temps mpe azodétruire mwana mobali oyo. Me mwana mobali oyo amitiki badétruire ye volontaire. Jani circonstance ya poto na bana andimi azala détruit. La brine contrôle na maboko na ye. Ah oui. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi Kabelo, oke kobongisa Kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba-accessoire, osombi ba-produit de beauté, osombi ba-crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Mbote ba papa, ba maman, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ange tokomo benga ye ngai te bino mena micheka na kati. Ange de la mort. Parce que bisope tokei kaka na je ya la brine. Bandeko bénéficiaire oazo bénéficier na makambo yo ezaka ye moko la brine. Bénéfice na bana na mbongwa bana azala na bango elongo bakola na ye mama, les seuls mama. Bandeko bozo kanza nini la brine bakovanda na ange awa Jani ake baovanda te. Baovanda te parce que ange abebisi biloko ebele ya kufi te me biloko ebele na vi na ye mpe ebebi. Bokoloba pwani ya bana omona te ye moko. Nga mpe nayebi te. Eloko nayebi contrôle na maboko ya la brine. La brine awa Jani aki atikali na ange akozala mwasi moko fidèle te. Fidèle déjà akozala te. Akozala te. Lobande bato bakimaka ye. Mibali bakimaka baboya kobima na ye. Me fidèle akozala te. Me akobima kaka. Pa na ye
ezosenga kaka te abima na bacongolais akobima kaka lokola mpe bato lokola ange baza ebele bamampuiste mpe baza ebele bahomme sel mpe baza ebele baclient ya bandumba baza mpe ebele neti oyo aza ne client ya bandumba akoboya la brine mpo anini mpo mpa ndumba afutaka azwi 20 minutes na ye pa la brine akofuta te mpo azwa 20 minutes akozwa yango ya mobimba la brine akolambela fufu bakovaa na ndako alors en tout cas kozala lese lobandi abando kabela la brine voire même akoki mpe kofiance la brine la brine moko bozomonaka après liwa ya jani bokamwa mpe bafiance banoko mpe ya poto balie mbongo obe ntango mosusu balia deja mbongo ntango jani alaki na bomoi bandeko mwana mobali oyo ange bo tozobenge ange de la mort te aza ange de la mort te aza ange ya kombo kaka me ye moto tokotia na range moko ya bakizengi nayebi te selonga tokotia na range ya bakizengi kizengi ya bolingo fo todifferencie yango bien ya bolingo kutu te mpo la brine ayeboloba te la brine ayebosala comédie meilleure actrice bazala na ange ntango zemi ekoli bakabwanaki na ange ntango aboti bazongani kokabwana na wana tu ezala ange moto asilikaki akendaki la brine kaka moto akreaki yango kozongana ezala la brine moto alukaki ye to ange moto ayaki la brine kaka moto asalaki yango bandeko contrôle eza toujours na la brine moto penza oyo la brine akontrole na vie na ye koleka ange aza te jani atikaki bakontrole ye moko baraison en tout cas nayebi te ta mosusu alapaki modele abima na basi ebele ta mosusu a na poto basi oyo baolinga ye azomona na kilombo bakomedi kosimba te vomi ezala sel nayebi te bandeko me la brine ndenge aza wana tomata likolo tokita na se ange aza ange de la mort te aza nde ntaba ya la brine bandeko ange aza na couple na ye aza na mwasi na ye ange aya mobali kitoko mwasi na ye mpe mwasi kitoko baza mpe na bana me po te akangama na la brine moko bongo baboti mpe azokontinue eza teke aza yanke eza teke alangwisa la brine te la brine nde alangwisi ye
la Brine nde aza na contrôle tout. Po Ange soki alobi atika la Brine akoka na ye te parce que akangama na volonté na ye te. Ye kaka nde bapesi ye nyonso oyo ekobalole mutu. Po ndenge ya aza wana akoko boma mutu mpona la Brine, mais la volonté na ye te. Bien sûr ekokoma acte yango ye mutu akosala yango, mais parce que la Brine soki alobi ekoti etina makila. Po la Brine ayebi kokotisa kanda na Ange contre Gianni to contre mutu mosusu. La Brine ayebi kokotisa esengo na Ange donc okotisa kanda ya ndenge nini. Ange azali na kanda te, azobanga ke nakoma kobima na la Brine aloba baboya na Gianni yango yerimo bayaka. La Brine akokoloba makambo asire ye deka bozoloba ti Ange amataka na ndako Gianni aza wana, bino to bozomona ke Ange azolakisaki yanke. Gianni alime ye azomata, Ange azobotaki yanke. Ange yango banda botama asalelaki yanke wapi? Botuna nanu bato bakola na ye azala yanke wapi na kote nini? Bandeko, la Brine mutu akomisaka ye yanke fo yanke bien sûr. Donc nyonso ebanda kosalama la Brine mutu asalaka yango. Po Ange asala biloko wana alobaka ne kaka teke ya komata ta azali tokabwana te. Alobaka na ye Ange amobala ndenge nini. Gianni si tokabwana yelaka bana ye. Ange soko linga ngai na nyonso na osala pa na yo, nalakisi yo na boteli yo na mwana. Akoloba bongo nzoka nde na poto atango tobotaka basi babotelaka biso bana te, biso nde topesaka bango bana. Me ya koshanza yango bongo ndenge elobamaka mpe na basi ebele no, omemaki nga na poto to obalaki nga deja na boteli yo mpe bana esili te. Na poto babotelaka mibali bana te, mibali nde bapesaka bango bana. Me sikoyo Ange akomona yango mpe ya solo, la Brine aboteli nga mwana. La Brine azosofrir na komona présence ya moto oyo. Ntango ngai na bano mata azomona ngai suka na yango akokima. Wana alobi Ange Gianni akobeta yo akobeto te, ata bundisi yo ngai na kokota na kotindika ye epuis yo deja kobeta ye. En plus ye na mokanda nini akobundisa yo Ange. Donc akoloba makambo ebele. Ange aza Ange de la mort te, aza Ange parti mosusu ya kizengi nde. Mutu ana contrôle ya la Brine, surtout la Brine aluka azwa mibale ebele na contrôle. Siko mibali wana akoka kozwa bango na contrôle te. Yango bokondanaka Junior Wendo te, ayebi ete Junior Wendo azowangana Charlie Malula te.
alobaka ye alobaka kaza na mwasi na ye bozomona te bokomona ye Junior Wendo mutu mabe te bato mosusu bakolaka bango na vi te ata bino bana basi bwana mibale ebele bowanganaka bango no na bima na ye te mwana mobali oyo soko solisi ye kaka lobi akomolo babima na nga na okene wapi oyo aza age moko na tata na nga oyoyo pa na ngai azali leki akokani na leki na ngai ya mine oyo botala na ndenge azali nga mpenza nake etikala motakala pa na ye bolobaka ti bongo Junior Wendo alobi kaka ayebi ye te ere moko alobaki copine passagère me bokangami na Junior Wendo on dira bomi moto botala ye ntango abima na basi afingaka basi boni oyo bino bomoni afingi mpo nga namoni afingi te foko detache bongo na bato lokola balabrine bokokoloba oyebaki te abosa jani wana réponse eza toujours na labrine mende azwa konta lokuna te yango ange aza ange de la morte aza ange ya kizeki abebisi nyonso ya ye abebisi akozala na labrine te baokoma bango mibale en couple te rien du tout kimakango ekoki continue nango mais en couple rien du tout pas ange madame ina ndako ana valeur koleka labrine mais labrine nde autilisake somme tokobenga yango bongo ye pa mitika amona neti azwa moto alela ye na mokili lokola labrine aza te donc ye abanda kose kompare kaka ye na Jani sikoyo Jani akufi labrine akozala so na mamakango sikoyo ange akose kompare na nani na makango ya sika makango oyo ya mampuyiste mai ekoma jaune makango oyo azwaka basi ya ndumba sikoyo batikeli ye boro oyo eske bapesa boro oyo robo yango ya labrine na modele aningisaka yango à suivre. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi kabelo oke kobongisa kabelo okatisi suki okangisi suki osombi baaccessoire osombi baproduit de beauté osombi bacrème na kombo ya papa Robolide okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, #1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, vraiment, la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, vraiment, la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, la famille de combat, Congolais TV, vraiment, vraiment, la chaîne de chaque topo, il y a pas de JP qui a matin, et boss, des boss, il y a un danger, donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss Nabiso JP qui a ma, nzamela ba boss bazali, ba boss bazali. JP qui a ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.